Il y a des sommets à Ebodenda. On est formé, c'est comme un forme aussi, mingi bakomo bunga. Et c'est un uniforme, mais la sonne uniforme. Forme ça va bébélé. Makamuni ça va bébélé. Tricot bakoma Versace. To chemise bakoma yojité, yangwana bakoma formé. Forme dans eza c'est faisant yo mutu nano. Le Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafi Gendo. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes, Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Papa! Nina! Là, agent JB Service. Colline a venu et comment il va la mission. On a combien de fois d'agence? Il y a beaucoup de gens qui ont collé au nom de la capa à Koufa Batin de la Neve. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisakio, Awa, Ezate Batindi, O, Ezomona Nate. Awa, Soki Batindi, Bosui Colina Bino, Malamoko. Papa! Malali Bosso Yango, tous à coller à photo, Banamona Kenda. En tout cas, JB Service, José Baïda. Tant que bébé calé, Ayamaka va passer la combat ma passe. Pour la monnaie va passe, va passer la combat Baïla. On a eu la cabatu biloko na bango. Ata la raison. Biloko ekomi. On a Paris. Bazalaka na mingi ya kotinda. Mais on a JB Service. À côté de bango na Paris. Je sais pas là. À coller à Paris. So Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Donc Congo promo. Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Donc sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas na passivement bambot. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Congo Borotos à la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindou, Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda nanango. Raf Ngindou, Congo promo. What a plus, what a boss là. Olobela biso lelo yo zanan nous oluka makambu sur les États-Unis. Elvis Salomba na basuni yo yebiteke somende mukonzi. Koko na bango na forme États-Unis mobimba. Mokote. Nazana kana mabe potango. On a bilanga te, o bilanga. Zéana c'est lobati.
Habitant aux Elvis Salomba, faut ça va on veut que mo konza Waterloo, maman. Mo konza Waterloo Elvis Salomba. Mo konza États-Unis sommet capé ça numéro 1. N'est Congo pour moi ça le 1. Elvis Salomba le 1 à ma chroniqueur, sommet le 1 à ma solo ya bilanga plantation ici miyaki. Le long la kutani na sommet de sommet oh azabi à la plantation ya ici miyaki donc eux ça va ici miyaki bebani. Ici mi oh ebi ma solo ebi bilanga. Na français plantation. Mais on a vu que non mama bilamba ça la nora mi na ba continent mususu menzo en Amérique makambe ko que c'est ma solo ba bunga ande ngona ti. Ah toi na poto. Donc ma solo forme partout aux apôtres locataires za wapi. Allah direct que il rapporte à balle. Kasala yanga ba bunga na ba Chine. Yo au côté na maison. Donc ma solo ba maison to tika on no po bafuta bisori hein. Et oui que non makambo jinyo makolo tina bana kotambola moko na lokota na chambre ya mutu moko na mona ma nenge ata o classe ata bilamba ngo bozo kumisa bilamba. Rafingindo Togoya Illinois tokomona na sommet de sommet ye abi azam kondi ya batutu na États-Unis. Po ya des sommets ebo denda. Uniforme c'est comme forme aussi koyo mingi bakomo bunga. Et c'est nga nini forme ngola sono uniforme. Forme ça va bebele. Makamuni za bebele. Ko tricot bakoma Versace. To chemise bakoma yojité, yango na ba forme té. Forme dans eza se faisant yo mutu nano. Hein? Yé ça la propre dans nzoto, yé ba fait ko tambola le loko ngo lati. C'est pas dit comme les gars mutumo ba utesu wa priorité c'était kotambola wana lelo fo jinyo makolo sommet fala sabiso nenga tambola parce que moni batu mingi na mboka o ba bi denga otambola susu te komi ga no atambola raso otambola denda alors lati eloko esimbi de soko lati bien fo denda fo denda ko kasi bo ko denda ngo ndenge nini wana yo beta basket tu bien ko denda on denda ko la ballon on denda ko la ballon so comprendre so comprendre hein so comprendre on tel ba que te mo bali ya kene to mona yo ndenge zo denda kene pusana kuna vuma santo kei kuna bongo zonga yo denda ka zonga no sima sima na mono vuma po bazo mona wala ndao Sur la forme, il y a des gens qui ont des bata, sapato, mais ces gens qui ont sapato, ils ont gagné la bête à forme. Mais si on chemise, on a ta chemise, on a nos propres soins. Vous comprenez? Tu vas nous dire là-bas. Batu tout. Batu tout. Tous les. Est-ce que mboka yo fana na ona na village kuna na bandima non? Eh biso que soki États-Unis mo bendimi, yo mwande ke mona coin. O subola la na yo, o wanga na ndenge ni. Va yebe ko no ba guerrier ba zapi na mboka na. Te ba petit na ba moto. Bazalara bana mike do bania soso bana mike oh bana mike ba dit que koko na biso azali mais monsieur na ba kima sina nini una bakima banani wana na kala zombie banani on neti nani kala zombie zala we kala mazo si kala zombie na benga ngo neti nani amena ba sape bazauti neti nani akenda kuna na yebi ba moto bisanga neti nani o ba la ko tonza galesbu ba wana neti nani ko tondisa dale pamba bongo o msu ataka choko wana nani yango tangla kombo na ye garçon la beta Nintendo ko ta bumbu kuna beta Nintendo wana mwana muke ba ipa manka yo na ka sango wana nga ko manke ngate nga manka ngate ngato manke nga yo mo yo zonga ka sa makolo ke wana mpaka pona ko pile na ndenga mukete mais ce mebi que non peut tout le monde peut na valise bilamba te oya kaka o plantation bana bazolia bien déjà ti na matangati OK na matanga bisanga na valise dessus na bina valise oya pe na valise so za posa kutu d'habitude donc ngana na chambre mo valise te mais chambre mo bumba so da tchana na conteneur même 20 tonnes et puis que bateti ba États-Unis bateti kaka ya monika to kutana monika na poto ha monisa ko ma danser on va moi la poto danser mais oui ça n'est pas la danser te mais na habité on va ko matanga na matanga yo monite ko mataba ko mo tuna mais ndele ba ko tuna oh nini mais na mindele ba so tuna parce que ba longue pe ba na poto ba sepela pe kene la nini donc to yo so linga to ba tia yo o représenter États-Unis d'Amérique na niveau ya ni na représentaka déjà nani ya tia yo ba tiaka mutu te mutu ba tiaka ete musmakambo no nde mutu ko sala yo ba tiaka mutu te makambo no siko mutu ko sala ke ba ozala wana ba ko tsomo za fouter vraiment ça ko lingine tinga sala guerre makaso na nani oyo ngana habité parce que na yabi ba ta ki to connaître vraiment sanga ba tonto adula wapi
Cyril. Non, oui, tonton Doula Té. Cyril. Tout n'a Doula qui est sommet, oui, ça y est. Yonde tout n'a pas qui est sommet. Parce que sommet, on a coco na biso. Ah, tchap na boy. Donc, ceux qui n'a sali, moi, tournant moro boy, pour na mamitali festival, il y a lamba na mboka o na lukaneti ba Freddy Sunzu ba na poto kala. Ba ko tangelo ba machine za boy, ba lata ngo boy, o ba sala ngo boy, dissoiré que za boy. Pour le tournant ba dissoiré que lati dissoiré Olivier Babia, mais oza libanda. Yes, nga mingi fait simbande. Fait simba. What no trala mais au kanyango bien et simbi au dendi petit ballon. Mingi fait simba. Est-ce que Fabrice le mandima pour hier le bar na Elvis Salomba na tikeli bango mabilamba mais makamami tukaba pesa ngai. C'est quoi on a tout ni yo. Masola ko denda okuta na na tout na yo tout na ki est sommet. Ndia ko yebisa yo. O wana tu ba petit nanga. Ngamu ngai biso nga koko na bango. Mais okima kima ma Congo promo bona ni Rafingindo okima kia. Okima kini. Mbara Fingindo. Non, bah bien ça qui est na Dallas pour le premier festival ya Congo. Bon, trop busy, hein, talaka mboko yo. Trop busy. I speak English, Lilo Bill. Mboko trop busy yo ebi. Moi ba job ba nini bon. Yango salaka moi contre-temps. Yo mo lepi makambo pesa akite ba pola ki bango tout. Bino tu bana boya tas no ma speak English Lilo Bill. Ah. Easy, nana trop busy. Every time. Sommet de sommet. Donc, il a sepeli, navi, au sepeli si batu. Vous allez moi séquence am qui passe au que non batu na nga Elvis c'est sommet na la pas la rana na sala nini. Donc il est afia kolaka. On a début que les 1 à bango tourner Congo pour ça les 1, nenga Elvis Salomba ça les 1. Mon a les 1 en lingala. Ah les 1. Donc, les Congo Promo le 1, Junior Makolo le 1. Donc les L wa number 1. C'est ça que non mo pour Rafingindo le roi robo sanangote de Junior Makolo Nzambe ya ba cameraman. Donc le 1. Rafingindo le 1. Rafingindo ane. Congo Promo mu konza Congo Promo. Le 1. Le 1. C'est quoi Elvis Salomba? Oui, bien ça le 1. Il y a solo. Nenga ngai sommet leader, sommet kapesa, papa poto, na le 1. Nenga mon Freddy Sunzu le 1 ya ancien. Le 1 na batamaye le Freddy Sunzu à 99%. Le 1. Vraiment. C'est bon. To komi na suka. Bato nyonso bazolanda yo na ebité boss Rafingindo. Ayebisi ngabi pesela nga mbote parce que wana petit nanga makasi. Abina komisa ba mbote pana. Wana chaîne nanga, wana TV nanga. Pour na ko pour na ko triquer même na yo. Na mi obeta kati na boss. Na ko triquer. Rafingindo que Dieu bénisse Congo Promo. Et yo moko Rafingindo donc voilà. Rafingindo baza batunde ya babiso. Biso nde bato Rafingindo banda Kinshasa. Ti ba Boston de la Roma na Dallas. Mais tant que mandaki zolozina na Rafingindo bato belé banda ko ndima pete bato belé banda ko sana pe ba fier. Mais le Congo Promo tana j'ai panzana j'ai nteketi na ba Afrique du Sud, nteketi ba Dubaï, nteketi ba Kenya, nteketi partout. Kinshasa, nous n'en parlons pas, Mikili n'en parlons pas. Donc, il y a toujours, vieux moi le bar, on a une vidéo, que Dieu bénisse Congo Promo. Il y a des mutaloba, on a tonalité, louba pena donc, il y a des mutaloba ko le kabisoto. Pour battre tout ça la publicité Congo Promo, to ko ba ko longo la na bango. Mais vieux le bar que Dieu bénisse le Congo Promo. Mais etika langa parce que aux hommes la Congo Promo ils ont matin. Donc ça veut dire que Dieu a zappé pour bénir Congo Promo. Na petit mot là-bas parce que Congo Promo ndé makambo. Serre na bisomo balobango la trachip na sandal moko boya. Abeta altanga kutu kombo na ngabe boy. Ndé moto na bato basala publicité Congo Promo ya danger bangwana. Après voilà. Donc côté à lire Rafingindo bambote trop. Na pesi bana USA tout bambote. Bazan bozana motema donc tozana South Africa faut reconnaître bato bazo régner